Papa Fiston beta lisolo oyo po yaya na biso grande sœur na biso asali ki mutema mabe moko ezalaka te. Tala sikawa likolo ya kolinga koboma mwana mutu mususu mwana na ye moko ya mobali akufi likolo ya $20 ya pamba. $20 ebungi na ndaku yaya lokola mwasi ya liboso ya mobali na ye abota bana 4. Tangu ya kokota na libala wana aboti bana misatu abandi ko maltraiter bana ya mobali na ye msusu wana epesi mbilinga milinga $20 ebungi akeipa ya nganga o baboma mutu o yayibi $20 nani ayibi yango nzoka mwana ye moko tokundi mwana ya na biso likolo ya kimutema mabe ya na biso pasi ya kosakana te beta lisolo Papa Fiston pona openie batu na mokili oyo mawa. Yaya kokamwa na palais du peuple na bureau ya mokonzi moko ba misusu balobi ezali président ya assemblée ya kala ba misusu ya sikanse pa na bureau ya mokonzi moko na palais du peuple bakangi bongo ibu abimi na kati ya bureau awuti wapi ibu yango pembe boy pasi yaya no comment. Yaya eske boyebi ke barbaganini lokuta eyaka na ascenseur vérité eyaka na escalier malembe type ekomaka eske boyebi ke histoire mingi ya Bible salama wana esalama bongo na Afrique précisément na République démocratique du Congo to na royaume Congo mobimba wana baesaka biso makambo ya ba Egypte o Egypte yaya eske boyebi ke ba égyptien ba ancêtre na bango bautaki bongo na bassin du Congo c'est que histoire ya Congo nde yango tomonaka na Bible ba falsifia makambo ebele ndeko oyo a dévoilé po ba secret e bandi kobima déjà ye mundele azwi lisolo wana ba babylonien ba ke na mboka ya bango ba ke kokomango sous forme ya livre de Genèse alors que l'Éden tout ce qu'on lit dans la Bible ezali ba récit ya ba koko na biso babeta yango kala na bassin du Congo, l'Égypte antique. Les lois toujours souffrir na crise identitaire. Amalgame eza makasi, confusion eza makasi. Bango balobi diviser pour mieux régner. Le gouvernement, il faut afungola miso. C'est l'église qui appauvrit la population. Degré église doit appauvrir population. Degré ba fonctionnaire vient Nzambe. Basoko zwaka bambongo ya batu ndimelanga ouais kobi boy so qu'il était intervenir te pas sur la passe na passe kaka. Ndeko oyo a expliqué. Les églises poussent partout. Mais nos églises qui poussent ici, ce sont des églises de la pauvreté. C'est le signe que la société s'appauvrit. Il y a des églises partout. Et qu'est-ce qu'ils prêchent? Que Dieu viendra, bon, qu'ils auront tout. Non, écoutez, blaguez en fait. Dieu a donné l'intelligence. Dieu, dans l'évangile, il y a des... Vous dites, prenez les plus intelligents, les plus justes. Prenez des gens de valeur pour commander la Suisse. Ça y est, regardez dans Matthieu, partout. C'est clair. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend des médiocres. On prend des gens les activistes, qui ne sont pas forcément les meilleurs, les justices partout. Et on pense que ce sont les marabouts, autres féticheurs, qui vont venir résoudre le problème. C'est très grave. Moi, je suis très préoccupé par ça. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve
bwe duse tendesa affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo. Mbote bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision, merci na confiance pe fidélité. Bozali ko continuer ko pesa na Radio Lokole masolo na chaîne na bino Radio Lokole Télévision. Kombo na ngai Fiston Pelende. Merci aya tourner na besoin communauté oyo e koma munene. Alors pour la communauté Radio Lokole TV koma munene tuna kaka papa o s'abonner déjà na Radio Lokole Télévision, maman o s'abonner déjà yaya mwasi yaya mobali to s'abonner biso surtout pour la communauté oyo e kende bongo li boso. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Yambo to beta li solo oyo leki ya mama oyo pesi tika to développer moi 2-3 blocs oyo mondi bongo na sommaire. Et salami bongo lobby na moko ya bureau ya mokonzi moko na paye di peuple. Est-ce que totangi kombo ya mutu awa? Totangi kombo ya mutu moko te mais ibu abimi na bureau. Balobi bureau ya mokonzi moko. To ebite mokonzi ya kala, to ya sika, to nani, to ba nani, boye ba konzi balaka combien na assemblée nationale. Kasi moko bakangi ibu ango ya pembe. Oh ya ipesi ngai mutu koswa. Ibu awuti wapi po ya kobima na kati ya bureau. Batu ba signa bazali allez à saisir ibu tala imajo Yaya ba fonctionnaire ya vien Nzambe ba komisa Biblia lokola munduki o munduki na ngai kaka boye munduki na nga eske histoire ya Bible ya solo ba yeba kayango tala vérité bandiko ya muke na escalier bandiko koma njoka yaya ngamu no lobi yango te ba expert ba yadiko loba histoire ebelo mona na Bible wana o bana Israël o bana njoka bana Israël nde bazalaka ba congolais bazalaka ba africain histoire nyos ba maskango bazalaki ya batu mwindu ba kenda nango ba falsifier histoire pona bomona Bible ndenge koma wana batu ebele ba yebi yango kasi ba fonctionnaire Nzambe ve Nzambe o baganga ka o Dieu d'Israël Dieu de kingandi kuna eske ba yebi tanda histoire Bible yo miloko ya mutu ezali ngana tuna kabino mutuna. Qui a fait de vous le politicien? Est-ce nos ancêtres ou les colonisateurs? Je pense que bokonzi na biso baindo eutaka na libota na makila. C'est-à-dire mabele ekopeso bokonzi. Soki tozo continuer na système ya oligarchie occidentale en s'imposant nous-mêmes aussi un système démocratique qu'on n'arrive pas jusqu'à présent à pratiquer. Alors, tokobana retourner sikamoko du 1er au 30, vous allez commencer à se lamenter de la même réalité. On sera toujours agressé par un voyou dans l'Est, un voyou d'autre qui va sortir du Sud, et un autre voyou du Nord, ayeko réclamer mabea Congo. Mabele wana biso pe tolingi pe tozala na memise. Ale mundele songi ya talin kitakuna azomona uranium, amoni coltan, cobalt, atali ba minerai alobi bato yo soki na tiki bango boye. Somme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Panza bango. Bapanzi. Nzoka tango mundela ye ayeko kuta Nzambe akeli bikolo pe bikela muna ye awa. Ye mundele azwi lisolo wana
babylonien bake na mboka ya bango bake kokomango sous forme ya livre de Genèse. Alors que l'Éden, tout ce qu'on lit dans la Bible, ezali ba récit ya ba koko na biso, ba beta yango kala kala na bassin du Congo, l'Égypte antique. Lelo oyo tozo souffrir na crise identitaire. Amalgame eza makasi, confusion eza makasi. Bango balobi diviser pour mieux régner. Lelo tozo swana. Même soko leki na télévision o expliquer bandeko. Tala. Mboka na biso toza na bokonzi. Royauté ya Nzambe evandi awa. Kongola o comprendre ngote. Soko ebisi Kongolo moni Bible botanga mundela falsifie yango. Mais bakolo livre wana masolo wana eza biso. Eloko ebomi biso ba imposer yo une langue. Ba imposer yo langue étrangère oyo yeko bebisa molimo na yo. Bandeko langue e bebisaka molimo ya mutu. Sikoyo lelo po communication eleka malamu toza na choix te ifo tosalela langue. Alors que soko ye kolipela ngango na mozindo okende ko comprendre que batire yango na famille gréco-romain le latin. Soko landeli gréco-romain ba s'inspira na nani n'Égypte. Soko ye n'Égypte otuni peuple de Kushi bino bégyptien bouta wapi bauti na bassin Congo. Lokola histoire ezalaki falsifiée, tozwi mundele totie liboso to appliquer oyo babengi usurpation. Balongoli bakolo histoire ba remplacer biso na bantu mususu. Alors que mindele babotami kalate suite ya accident génétique oyo biso baindo to bebisaki tangu to désobéir na loi ya Mahat. Nzambe abetaki biso to bungisaki énergie ya moi e kopesa biso maladie moko. Totika kaka na makambu ya Nzambe toloba sika boye ndeko oyo a réclamé lobi trop c'est trop l'état en général l'état ba pays presque nyon surtout dans le monde entier en général particulièrement à pays africains ya l'état il faut téléma parce que tala comment est-ce que ba fonctionnaire ya vient Nzambe obino bengaka ba pasteur ba pasteur bazali ko appauvrir batu na dimension moko impossible bazo ko zwa batu mbongo tinati ndeko oya leli landaye. Les églises poussent partout. Mais nos églises qui poussent ici, ce sont des églises de la pauvreté. C'est le signe que la société s'appauvrit. Il y a des églises partout. Et qu'est-ce qu'ils prêchent? Que Dieu viendra, qu'ils auront tout. Non, écoutez, blaguez en fait. Dieu a donné l'intelligence. Dieu, dans l'évangile, il y a des... Vous dites, prenez les plus intelligents, les plus justes, prenez des gens de valeur pour commander la suite. Ça y est, regardez dans Matthieu, partout, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend des médiocres. On prend des gens les activistes, qui ne sont pas forcément les meilleurs. Les justices partout. Et on pense que ce sont les marabouts, autres féticheurs qui vont venir résoudre le problème. C'est très grave. Moi, je suis très préoccupé par ça. Non seulement le problème est culturel, mais il est spirituel. Il ne faut pas aller accuser l'Europe. Les Européens ne sont pas des saints. Tout le monde sait quand ils viennent ici, ce n'est pas des clercs. Mais nous avons la possibilité de choisir. C'est nous qui avons la réalité du pouvoir. C'est nous qui donnons le pouvoir. Mais il ne nous empêche pas de réfléchir, mais à condition qu'on utilise notre intelligence, la formation qu'ils nous ont donnée. Il y a plein qui ont été formés en Europe. Ils savent comment l'Europe est dirigée.
en Europe, il y a des voleurs, tout, mais quand vous êtes pris, on sait comment la loi fonctionne pour vous. Moi, je crois qu'il faut renverser les choses et de lire exactement ce que l'Évangile dit. En tout cas, en ce qui concerne ceux qui sont croyants. Même lorsqu'on n'est pas croyant, il y a tout de même l'intelligence. Comment voulez-vous que le marabout du quartier, qui est plus pauvre que moi, celui-là, et qui me dit, moi, je vais t'enrichir, et je vais croire à ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la preuve que c'est devenu du commerce. C'est ce qu'on appelle la marchandisation des religions et la paganisation de nos églises chrétiennes. Parce que vous voyez, quand on n'a pas besoin de faire des grands panneaux pour vous dire que bon, écoutez, aujourd'hui même, vous serez riche ou tout est réglé pour vous. Mais l'effort qu'il doit faire lui-même, il pense que c'est fini, que le révérend ou bien je ne sais pas lequel, le pasteur ou le prêtre est capable de prier, et puis d'un seul coup, sa situation va changer. C'est très grave. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Et c'est pour ça que souvent, ils négligent le travail. À l'université, vous demandez souvent, certains ne veulent pas travailler, nous qui sommes des formateurs, parce qu'ils pensent qu'il y a d'autres solutions. Mais il n'y a pas d'autres solutions que le travail. Moi, je pense que le signe même de l'appauvrissement de la spiritualité, c'est tous ces panneaux, partout c'est l'atmosphère. Il y a des églises qui sont devenues des boutiques. Toute la nuit, il y en a qui partent à brailler comme si le Dieu, lui, n'a pas d'oreille pour entendre déjà nos problèmes. Il les connaît. Puisqu'ils sont de l'airain, il sait. Mais ce qu'il nous demande pour que nous puissions nous arriver au salut, on ne le fait pas. On veut lui forcer la main en criant. Les églises, c'est le signe. Moi, je crois que c'est un des signes annonciateurs de l'appauvrissement de la société. C'est le pullulement de ces églises-là. Ça, je suis très préoccupé par cela. Très préoccupé. Ya tokobetela osika bo lisolo oyo bapesi biso nzela te totanga kombo kasi mutu apesi lisolo oyo ezali leki propre ya nayebitelo benga eser oyo mama oyaya ezana batu mususu bazana kimutema mabe moko oko comprendre te mutu mususu akoki konyokola mutu atike ya nzela mususu akonyokola mutu tina ti emema mutu na liwa yaya oui yo potela nga na famille na bino muta mutema mabe bola salaka epesi pasi ya kosakala te papa fiston na benga ina ni beau frère na biso tonene to benga ka beau frère y avait papa oyo jeune garçon moko azalaki na mwasi na ye aza jeune garçon to jeune papa ngape na yebite yaya azalaki na mwasi na ye mutu malamu toyebaka mpe mwasi na ye pe te tomona kaka bafoto il paraît mwasi na ye babotaka bana 4. Alors, babotaki bana 4 et puis mwasi yango ayaki kokufa tangu mwasi akufi akufaki na cancer de sein de papa fiston akufi na cancer de sein on ne sait pas cancer de sein on azaki yango wapi na kokosa te ya na biso atikala pe kosala makangu pe ya papa wana pete tangu mwasi wana akufi papa atikali ye moko papa asalaka esika moko ya bien. Alors boyebi alingaki mwasi na ye makasi ya un temps oui que papa pour la s'occuper la base à moi embrayement tango eko leka moi ba 5 ans moko leki et sengi ke papa oyo abala asala ba na 4 abotaki na mwasi na ya kufi bana kitoko très gentil bana en tout cas c'est bon sikoyo esengeli abala kaka ndenge zalaka akutani sikoyo na yaya oya biso ya landa histoire makasi landa yango bie ko pesa yo pasi nga epesi nga mutu ko swa yango bomo na mwa courage ya kobeta histoire za te po makambo ezana mokili oyaya masolo to kobeta oyo soki osoyo kango osoka lokola film lokola fiction lokola lokuta mais kaka soki ça na famille na bino no comprendre yaya ezo sunga bato tala tina ya radio loko télévision yango oyo ezali émission
programme, donc le seul programme, la seule chaîne où papa na mama fanda kana bana bozoko yoka na suka na bo simbi quelque chose. On a chaque fois ya bota la radio le kolo yo mokote partage ka soki radio le kolo bengi e bandi benga mama yaka tikala yako fanda na awa papa fanda ba ya boya ko fanda to la radio le kolo po awa mutuna muta simba ka quelque chose. Est-ce que bokomi hein, telanga ba j'aime ko baba, telanga ba j'aime, taba j'aime toute ta vidéo à l'abri et puis partager papa net yo tala blo s'abonner hein. Mama yo s'abonner o tala pena mama yo bando ko tala inane yango sabona te mama yo bongana papa Sedek s'abonner voilà. Oh papa fiston na hôtel la télévision moi te joie téléphone benga ya moi si ya bobali ba bo s'abonner nga awa la s'abonner ba s'abonner au TGM et puis ozogi na télévision kaka ndenge maman Emilienne Mboma asalaka ya papa Richard wa tuzola Mobutu. Est-ce que bokomi c'est que bien voilà mbote na yo Trésor Pindi, le prince de Madrid, Nabosani Yote, Eric Chimanuka, Mokondi à Barcelone, Ozoyo Kanate, c'est que bien, j'ai confiance, et Kendaka, Ndengoana. Voilà. Mbotenayo, Maman Marie-Thérèse, la première dame de Belgique, vous comprenez? C'est que bien, voilà. Papa Fisto, moi na mobali oyo esengeli a moni ke fo bala. Ko bala na ye ayeko kutana na grande sœur nanga ya na biso. Et si kama kutalaki na yebite moi la mobile ya batu pe ye apesi mbongo abali lisusu officiellement parce que normal moi sina ya kufa ki 5 ans après ayoko bala allez aye ayoko tanda kuana tangu ba komala ki ba makangu ba copain copine za ka gentillesse akosakana te kaka ndenge za la ka mwana mwasi oyo na yebite ya na biso bana ko sala semblant ya kolinga bana wana to ndenge nini bref. Après mariage pe à côté pe ndaku abandi ko ligue azo s'occuper na bana wana comme se doit. Tangu aboti mwana ya liboso abande ko s'occuper na bango nyonso tuka tanga aboti mwana ya mibale abandi ko sala ba injustice calvaire et bandi et pa ya bana oyo mama na bango ya kufa pasi yoko nyoko la ba orphelin boye. Maman na bango sika zali molimo ekopema na kimia te akoba ndo bimela ote papa Fisto soki balobaka ba oba kufa ba bimela ka batu ngala ko senga mama bana wana abimela yana biso po ngamoko na yakima wa tro na yana ndaku na bango na mona degré ya mukondo suwana c'est pas possible. Bana okomona bana o mama bango akufa ki ba kolondaku santé eza pena malamu te na bino ba papa soki ozongi na ndaku bana ba wapesa rapport ata ba wapesa rapport te talaka na nu papa responsable za la kandingo wana bana o ba santé bango za nini mwana ona mona santé za bien te mwana o de bana nde ba salaka wana okomona yo papa mama il faut yeba mwana nyoso tundenga zalaka azala mukolo azala mwana muke il faut yeba ka comprendre moi non mon arabe asala rabote asabo nini papa vient qu'est-ce qui ne va pas maman vient qu'est-ce que papa il faut yeba ka ataba ali ko banga et puis ko yeba soko tuni mwana azobanga ko peso rapport ne ko mabezali awa papa fiston bana wana ipa pesa rapport bana kutu ba ko ba pesa rapport tipa ya ngai mama leki na pekisa ya yo kakati na pekisa ya yo kakati oyebi ke papa na bango zaki na mwaka tukubianza makasa nkembo apesa bana ba mbongo bana loso kitoko mais soko epela be okoti okomona différence papa Fiston bana o mama na bango akufaki ba komi lokola deloseux bana oya na biso ozomona mwa ngebungebo ko sakati ko komona no ya e komi deka a okutuna qu'est-ce qui ne va pas okutuna ba ba utimboka to ndenge nini ya honte à vous soki osalaka dengo wana tika chose grave papa Fiston et le kopele tininga na pesa lisolo oyo ya oyebite nani akosalisa yo lobi na mokili oyebite nani akosalisa yo bona moki totika kakimutema mabe tomona yango ebele tomona yango ebele ozomona mwana ya leki na yo ayeko vanda pa na yo azui mobala linga bala okona mama zo kimisa ono mado azate kaka Janine mutazali Janine ndemo alobisi Janine obombi mado tomona yango ba exemple eza lejo lisolo ozopesa ngai mutuko soya kosakana te bandeko. Un jour,
$20 ya pamba. $20 ya pamba. Ebungi na ndako. Mama tu nana zui $20 oyo na yebite pa na ono efesa la kaka yodo akoseli kaka mwana oyo ya mama na bango akufa wana. Ifesa la kaka yo mtosimbo mama na zui mbongo ata ifesa la kaka yo. Discussion cha pression ko sakanate. Na pourquoi papa ye qu'est-ce qui ne va pas? O témoin doit yibi $20 bana ba yibaka te. Bana ba yibaka te $20 ebungi ya nini o te $20 bon ça va di kambuté. Lobi soki na ye na pourquoi na kopesa yo $20. Papa fiston ozolo ba $200 to $20 te. $20. $20. $10 $20. Est-ce que komi attaque un petit poison et ça la puis on a été. Papa lobi na ko pesa yo $20 lobi soki na uti musala. Mama oyo ya na biso tellement ki mutema mabele ki papa fiston na tongo nango akiko luka camarade. Ya ke baso ki mwasi na raso ba camarade. To pekisho ba camarade te me ba camarade nyoso ya. Yo kanti camarade ko sepea na yo fa na libala ya bien. Ovana mbal na yo na bana boliaka bomelaka yaka wana mon ami moko aussi si opesi moi fufu ki kolamba aussi si opesi moi spaghetti opesi moi 10 euros moi 20 euros yo kanti o sepea na yo alors sepea na ote kolanda ka gentillesse ante o muninga yaka pa na yo muninga na ngai ye pa na yo bosolo li bolami sebul bolie opesi moi 10 euros moi 20 euros soit na ba problème déficitaire gentillesse on est mbebo. Alors c'est prêt de ça libala bien wana. Est-ce que komi to soliga pembe? O komi est-ce que komi c'est que bien? Oh non, bana ba ibi $20 kamute na ibi papa moko sa bango kimbantseko nga sur la ça il faut ça là loki recensement ya ba nganga na kimbantseko bango ba la kala ba kimbantseko ndengeni kinganga peut changer banganga ba ko ba patron mikolo mais il faut na kala kimbantseko ndeni manganga. Le sait que banganga kimbantseke ba faire boire maluku banani de banganga kitoko ba keikuna ono to ke o ko ba ka muto asubilo kwana yana biso papa fistola camarade na ba kenda papa wana pa koma papa to bolingi nini ono $20 ebungi abe ou $20 tabaki mbongo ebungi na ndako siko nini yana biso a parvenir koloba na lingi oboma mutu oyo ayibi mbongo wana nanganga kuta kamwe papa fiston yo ebinene ke nganga kamwa kyo sala ki wana na sala ki wana te mabetelinga babetela ngata neni babetelinga lisolo kasi muninga mo mafundi yanga pra yebina babetela bino te eza ande ngwa nganga bi te jamais boboma mutu pona mbongo ayibi kaka mbongo ebungi na ndako kasi eza famite okoboma ndeko na yo mwana na yo na pona mbongo te boma yeka kufa ya na biso alagi trop sûr que zali mwana ya mama mbanda na o ya kufa ça mbanda na yeto na pas mbanda c'est parce que déjà mwana ya mama o ya kufa ki déjà c'est vrai nganga bimisi kadena babenga oni kadena no bakanga so log kadena ay boni kadena soki na kangia ngoboy soki na kangi kadena na kangi yango fongola to fongola sute eri yango lobaka eri yango yo soki na sina kangi esimba sute habite akufa kaka akufa ça va nganga sali bichebe ça va na pesibino 2 jours mutu asali makambuana okomona akobanda maladi fièvre poye bageza ye bokota na mukongo na ye bambuma bima nde ye wana soki bokena na hôpital akufa na hôpital ya ba maladi nyoso tutende bemaka na hôpital ba maladi nyoso tutende fokenda ko hôpital biyo sala kaka na moi fièvre muke mbango hôpital nini bwe mbango te ya hôpital on te betal so ba ko ba témoin hôpital awat mutum so akene hôpital zaki na bien akomela ka paracetamol la biki ba ke hôpital kuna ba bilimo basala kawana lisolo oyo to betaki ya ba Congo ya bana basala Canada aux États-Unis au basaki na hôpital
okine na koloba ba malade nso ba ndeko kufa kuna pour la prospérité ya hôpital na bango salaka angele to peni opekaka mbangu na hôpitalité malade mso tele bena boya malaria biso na Congo to traiter malaria boye o ko la malaria o nibe pesa mo na ako vix hôtel ya côte na vunga nyoso tukuna mona pa ko la vix tombimba o mona pe mona maladie et silio mo pe mbangu hôpitalité o combien to peni ko est-ce que komi voilà ayebisi bango mwana mutu oyo ayimongo wana ko mama dayebete ba kwanza to ba bibon na mukongo après sobo ke l'hôpital ya okufa bazongi pela kabade pa zongi yepe bazongi na ndako tanga zongi na ndako na poko na ngo ndenge papa semeki mobali na ye papa ya bana wana baki ya kopesa ye tanga ye chérie comment tu fais bon $20 na yo ya ngoyo oyebi ka zwa pe $20 aji $20 wana fandi tangu balali na tongo parce que na esaki bino mama na kufa abota bana 4 yetanga yeko kota aboti bana 3 ce qui fait 7 bango nyonso tu bandeko bakendaka kelasi nzela bango na tongo bakei bayeko zonga na bapoko ka ndeza la kawana na butu na uteye kuna panganga balali na tongo lango bana basukoli pe bien bakei kelasi bayepe kozonga normal tango bazongi kuna asai lokola moi akosa asokola bango dona sko jour à bosser le deuxième jour asai lokola asokola bango na sokola bino kosokola lokutanjo ka no vérifier na ngwasa na mbuma na mukongo amoni ata mbuma pa mwana mokote bala basisi kosokola bakei deuxième jour esili pona tokoza troisième jour bana basokoli bakei classe nzoka moko oya ye ya mobali ya botaki wana ya bota bana misatu moko ya mobali siko wana akenda ye classe te ya mona ki yango te tango ba ko zonga bakota lupangu basonga bango so ensemble 7 akoti bwe pa bakoti di kingani asa wapi kingana kenda ye classe te ake classe te ngani ono abado ka fièvre zaki na ndako akenda na chambre bana ki vérifier amona mwana nae azaya kola la fièvre ni mabadi ni ono fièvre ndeni azo simba pendant que simba mwana aliga vérifier pour yebo kaya baki code asimbi nga vérifier ta la boye na mukongo amoni ba pimples ba bouton na mukongo bia mabe koti a paniquer ya pas visto ya na biso a paniquer azui mwana wana ava kuta kendo ata a paniquer ndenge wana atikila lu mwana ndenge wana abengi muninga na ye obagane papa na kimbantseki aka azui muninga ya na asana mutuka a démarrer mutuka zu muninga na yeba zongi papa la kimbantseki papa ya siba ngombe qu'est-ce que ça veut dire na saibno nini solo kangi kadena oyo et au fond souté moi je peux encore rien faire mais la conseil ya veut dire atanga ngai ba kenzamba zalia nganga bi na conseil bi do ko le pasteur oyo ba zo akisi pa nkumuté ba vrai pasteur siko koyeba vrai pasteur ndenge nini landa emission osayaki na nkumu tuuta osala emission mo lobi na butu na nkumu ali be église ebelo mona kaka batonga ba église na bango likola ba cimetière akala surtout ba église nso za kala bango bato basomba ka esike za ka cimetière babuka basali église wana pona nini tala kuna nkumu exprimer makambo wana za emission ma lobi na butu landa ngo kitala kuna nkumu boluka pasteur ya solo assemble la pona mwana bino moi je peux rien faire tangu bazongi papa fiston bien na biso panique azui mwana mbangu hôpital abosani ke nganga wana esaki bango tangu mwana ba pimples sota bokene na hôpital esika mwana okende kufela yango wana olia kende pa pasteur ndenge besaki ye mbangu akena mwana na hôpital babenga ngoni hôpital ba serre ezala njili wana na set ba serre no hôpital ba serre bakota la mwana ba simba sika mwana cadavere mwana akufi tangu mwana akufi ya na biso yemoko panique papa fisto ya ni kolela na bomi mwana ngai na bomi mwana ngai ya buzo betaki ngai tala muninga na ngai akosi ngai na bomi mwana ngai yo bomi mwana na osunde nini bomi mwana yo
Baga kuma kiri aboy mwana ndenge nini te peut-être négligence te aboy mwana ya bo ya kana fana na nwana batuniye ya soko sai likambo moko nzambe palinga akomisa mutu poisa loba qu'est-ce qui ne va pas ye moko abeta lisolo oyo papa Fisto famille sangani wana ya abeta so supadik ngana na bomi mwana nganga moko nini ya beti lisolo nyonso tu oyo papa Fisto mwana biso wana akota babeli bakunda ye mobali epesi mutu ko swa mobali ekoloba be bana bana ko esanga makambo na bana ekondima te po nini poso ki ngala zali wana gentillesse wana pesa bana na omwana ko la bana bazolinga te bazokosa mais soko tali santé bana eza malamu te papa Fiston beau frère na biso wana abengana ya na biso azongera biso ndako absongela bistandaku akoba kotinda ngai kutu oyo nakende kosengela ye pardon kuna bofa abi niet ngai na kobala lisusu te bana bazalaki 7 batikali 6 na bokola bana oyo ya ngai ser na biso akoma grand ser akoma moko komona ye akena accompagner mbali na ye afandi libanda soki mobala bana mutuka apesa ya talikasa nkembo moko et pour ebini papa Fiston mobali na ye bof na biso soki shora na yimera malamu akopeseka $20 abi $20 on ndo bomo mwana prend $20 kaka soki na fo yime $10 soki pa boy apesiete na ndaku ayebisi komate pa Fisto beta lisolo oyo pona openie bato mosusu kimutema mabe efutaka te kimutema mabe efutaka te oyo kokuta mwasi mobali na bana na nyonso tu bokola bango nyonso tu normal oyebite nani akosalisa yo na vie peut-être écoute oyo boti akosalisa yo te bana mbali na onde bakosalisa yo ndeko est-ce que okomi o papa Fiston lobaki te na lobi lisolo oyo esali ngai pasi ya kosakana te yo pesali yo pasi voilà soki lisolo oyo etungisi yo bolimbisi to beti yango to tangi pe kombo ya motu te to beti kaka lisolo parce que ndeko apesi lisolo papa Fiston beta kaka lisolo me kotanga kombo te ndeko beti esunga batu to beti yango pona kosunga batu nyonso tu yaya lisolo oyo esuki awa yo mutu otala biso soki omoni ozali na lisolo ko beta benga biso soko ozwi biso te tika message na yo tika audio tokoka audio après audio wana soki ba question to ko benga yo soki question ite to ko beta lisolo kaka ndenge olingi to beta lisolo wana allez to suki awalelo portez-vous bien santé de fer à tous chap chap et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo